eloko ekaboli Chantal Bola na Chimène Kiala ya bakialos ezali kaka pote Chantal Bola akoma na mobali na ndako moko. Eloko ekaboli Chantal Bola na Chimène Kiala ezali parce que Chimène Kiala azokoka lisusu ko kontrole mutu ya Chantal Bola ndenge akontrolaka yango te. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba Chantal Bola azali mwana mwasi moko azali très heureux. Donc aza mutu moko ere koleka baninga nyonso oyo bayaka pene na ye. Donc au moins 70% ya batu oyo tomonaka basalaka barando bapusana pene ya Chantal Bola basala ki camarade na Chantal Bola. Chantal Bola aleki bango musika na kozala ere. Donc nalobi bango parmi bango misusu baza ba malere, misusu baza ba normal, mais Chantal Bola azali la plus heureuse koleka bango nyonso. Alors bandeko nanga oyo tobuka biki soki nalobi ke Chantal Bola aza plus heureuse koleka bango elakisi te Chantal Bola aza na mbongo koleka bango. Soki pe nalobi parmi bango ba misusu baza ba malheureuse elakisi te baza babola bazanga mbongo. Mais elakisi bazanga esengo. Ata omoni basalaka bafeti, me bazanga esengo, bazanga kimia moko na elengi ya mokili oyo. Bayokaka yango vraiment te. Basalaka nde sambla ya koyoka yango. Mais Chantal Bola, oui, ayokaka elengi ya mokili oyo, pe azalaka très heureuse. Alors, problème nini ye na Chimène Kiala eye ndongo. Foko yeba ke Chimène Kiala ya bakialos yende mutapusana pene ya Chantal Bola. Alors, ayebi raison apusana pene ya Chantal Bola. Mais na kanisa bolandi ba video ya yemoko Chimène Kiala alobi asakana n'esprit ya Chantal Bola. Ezateke asakana l'esprit ya Chantal Bola. Mais Chantal Bola aza mutumoko très heureuse. Et puis aza mutumoko mayele. Même aza mutu atangate ndenge toyokaka. Même ayebi kokomate. Mais Chantal Bola aza mayele. Pe aza amable. Azali sociable. Sikoyo tangu mutu apusanaka panaye, Chantal Bola azalaka ouvert bien na mutu oyo ye apusani pene na ye pe ye asepeli kozala na ye. Mais malheureusement bato ebele tangu bamonaka gentil ya Chantal Bola, tangu bamonaka sincérité ya Chantal Bola, tangu bamonaka confiance Chantal Bola apesaka bango, bango bakanisi ye yuma. Bango balobi oyo mutako profite. Alors yango Chantal Bola na batu nyonso bapusana pene na ye, ye apesa bango mingi. Même mbongo te, mais bolingo, sourire, pe ambiance, pe apesa bango mwa esengo bavanda baseka. Mais bango bapesa ye eloko vraiment te. Soki bapesi ye eloko, en tout cas bapesi kaka poti ezala un jour baloba ndenge Chimène Kiala azoloba.
ngai mutu na fongolisa yo compte ya liboso na banki na 2019. Donc parce que po atia symbole, parce que eza biloko esalamaka na mokili oyo. Yango wana Chantal Bola biloko aza kozwa na batu ezali teke aza kozwa yango parce que atumboli batu. Chimène Kiala kobala Chantal Bola abali mobali baza na mobali. Chimène Kiala mbala moko modèle abandaki ko manipule ko sakana na cerveau ya Chantal Bola parce que ye aza na mayele oyo azalaki ko pratiquer na Chantal Bola ezalaki mayele mabe, ezalaki pona intérêt na ye. Mais Chantal Bola pa ya Chimène azako pratiquer mayele oyo ekosunga bango mibale. Mais Chantal Bola, mais Chimène Kiala yabakialos ye amonaki Chantal Bola nde mutu yako kosaka yako manipule pe yako sala ye likambo bolingi. Sikoyo lokola Chantal Bola akoma na trésor mobali na ndaku elingi koloba boye. Chimène Kiala aza zobate ayebi barrage ekoti. Ayebi ke même akosi Chantal Bola basololi na privé alobi koyebisa mobali na ote, mais lokola bakoma ndaku moko akobeta kaka lisolo ekosopama parce que ye avanda na Chantal ayebi ndenge kendeki. Alors ayebaki ke ndenge ezaboye nyonso na kosala pona Chantal Bola, explication ekokende kaka pa ya trésor. Même soki abombi, soki trésor atunie likambo ata mususu, Chantal Bola akoki kobimisa mususu po aza mobali ne baza na ndaku, aza na droit ya kotunaka ye explication. Alors Chimène Kiala amonaki eloko lisusu oyo ye akoki kosala na Chantal Bola ezate. Amonaki Chantal Bola sikoyo soki baza na relation na bango, donc couple ya Chantal Bola mutu eko koma ko profiter na couple na bango. Alors pa ya Chimène Kiala amonaki yango gênant couple ya Chantal Bola, donc eko zala kaka Chantal Bola ye moko te, mais eko zala na mobali ne trésor bako profiter na likambo moko pa na bango selon bango ndenge bazalaki ko imaginer. Sikoyo bango baza ne loko ya ko profiter na Chantal Bola te. Bien sûr bakoki ko salana be chance ya ba cadeau, mais ko profiter oyo nga na koloba Chimène Kiala azalaki ko profiter ezali manipulation. Abimisaka biloko na ndenge ya manipulation na kati ya volonté kaka ya Chantal Bola te, mais yende mutu alambaka ye alambiye pe akosi pe eloko ebimi to likambo esalami to Chantal Bola asali boye ou bien azongisi boye. Mais lokola baza na trésor biloko wana esili. Alors pa ya Chimène Kiala eza très important koleka nyonso. Yango wana relation se bebaki, mais moyen asala rando na bango ezate, moyen bakabwana ezate. Abandako zela kaka couple wana ya Chantal Bola na trésor basala erreur moko ya mukie. Même soki zangatina babendana bakoma distance. Alors l'erreur pe ya muke esalama soki pe ezalaki piège to piège te, mais bakabwani. Pe Chantal Bola a sentir ke neti asali eloko moko ya mabe, yango wana erreur wana etindi Chimène Kiala akoka ko supporter ye lisusu te. Mais nzokande ezalaki toujours piège batielaki Chantal Bola. Ezalaki toujours Chimène Kiala azalako zela moma wana ayebaki ke Chantal Bola akokweya na mutambu pe Chantal Bola ako sentir ke ye muta sali foti eza ngai te Chimène Kiala. Yango elekaki. Yango boyokaki Chantal Bola alobaki ye akoki kofinga
Chimène Kiala jamais aza mama na ye. Mais Chimène Kiala azalaki koloba eloko te. Ye azalaki kolanda net, bien sûr, a kosibino azalaki kotala susu internet te. Mais azalaki kolanda ba randonnette nyonso oyo bakozala na conflit na Chantal Bola. Alors, sikoyo kote na ye na yebite soki nzamba lalaka te to diabolo muta lalaka te, aye kokuta Manuela ayaki kotika alobaki akomi ye moko pona basongi atiki rando. Si manango na yebi te soki abandaki contact quand na Manuela kaka muta yebi. Mais brusquement tomoni rando e bandi. Mais poko yeba ke Chantal Bola alingaki toujours rando te. Yemoko Chimène Kiala alobi. Ba bengaki soki ndeko muso mobali. Oyo Chimène Kiala pe asololaki na ye po bakotsaki ye na groupe WhatsApp. Balobi aloba na Chimène atika kopesa Manuela biloko afinga kabiso. Chimène Kiala alobi na bino yete mutaza kopesa ye. Manuela pe alobi azala kozwa pa Chimène te. Mais Chimène Kiala yemoko pe alobi se balingelaki Chantal Bola Boule na Manuela. Chimène Kiala alobi yemoko asakana n'esprit ya Chantal Bola. Chimène Kiala ayebaki eloko azako sala. Chimène Kiala asuetaki rando oyo ezala. Pe Chimène Kiala ayebi makambu akosala na mikolo koya. Donc, namukuse guerre oyo ya Chimène Kiala na Mama Paradis Chantal Bola. Chantal Bola aza innocente. Chantal Bola akwei kaka na mutambu ya mutema malamu. Akwei kaka na mutambu parce que bato ebele basepelaka te ndenge azali heureuse. Balobi ndeko mwasi oyo atanga te illettré. Koma azalaka nesengo koleka biso totanga. Ndeko mwasi oyo tango yaki azalaki kitoko vraiment te, mais koma azalaka ere boye. Ndeko mwasi oyo tomona ke kaka ndenge wana amelaka soki ndenge nini na ba kwit, mais koma na ba musicien ya minene basolisaka ye basekisaka ye na pete. Donc makambu nyonso wana oyo Chantal Bola azanango. Esengo oyo azala nango banda azala mwana muke. Yango nde ezali komemisa ye nkambu oyo ya rando yo ya sikoyo na Chimène Kiala ya bakialos. Na lobi na Manuela te po wana nanu na yebi ndenge za te. Na lobi pe na randonnette mususu te. Na lobi pe na Mami Ngeni te de Royaume. Na lobi pe te na Nelka Ballon d'Or. Na lobi pe te na Babichou. Na lobi pe te na Josiane Mondele. Na lobi pe te na Grace Miss la sexy. Mais na lobi kaka na Chimène Kiala yabakialos. Alors bandeko ezalinde bongo. Sikoyo binotu bozako landanga boyeba oyo ezali modèle ngana moni. Ezali teke na lobi bongo pona défendre Chantal Bola parce que bino bokoloba na sali bongo po bazalaka na Karine. Ndenge moko soki na lobi makambo ya Karine bolobaka na salaka bongo po na zali na Karine. Mais bo continue koloba soki bino bokozala bolingi bozala kote ya bamalere wana etali bino. Nga na ye popesa bino kaka sango oyo ndenge ezaleli na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.